likolo chaîne oyo aza membre adhérent ozomona ke moto aza na États-Unis bato baza na poto na Canada wapi baza ba membre adhérent ya révolution culturelle mais lelo bato bazo ko s'adhérer lisusu te constat bozomona yango to te ouais yango na lobi ke somo na juize minangata ndako papa lobela nani maman do Chara Congo nazo ko adresser na ye ayeba ke révolution culturelle eza mwana oya bota so aza mwana liboso telem so aza mwana mibale omona epi moboti aboma mwana Bible lobi nini femme sage bâtit la maison par ses propres mains et l'insensé peut aussi la détruire par ses propres mains. Donc voilà, donc moi j'adresse Kaka Chara Congo ayoka souci à révolution culturelle. Sinon te nazo banda koloba na Chara Congo soyi tozo kendete tozo pusanate c'est que tozo ngasima. Donc pour le moment révolution culturelle toza kana cercle vicieux. Donc Chara Congo il faut avoir la responsabilité na yo. Il faut libéraliser. Voilà le mot qui convient. Et ça, un problème interne. Mais révolution culturelle échouée. Échouée. Donc, Batunde Bazo se comprendre. Batou Bazo a conscience. Kobanana Chaka Congo, qui est le fondateur, l'initiateur, le président de la dite fondation Asbel Révolution culturelle. Ti Nabato Asuka, mais révolution culturelle déjà, et Osaki na Libéron Caribou, révolution culturelle déjà, et Kendaki na IGF pour la revendication, révolution culturelle déjà, et Sali, tant que nous pluriel et bani na mibale. Sauf que, Ndenge à ta Bible lobby, je connais ce que j'ai contre vous, puisque vous avez perdu votre premier amour. Je crois na katsa imiko batamaele bazali et tolobaki il faut toi enterrer arche ne surtout à guerre to boaka yango to sala eloko moko un seul homme poto sala quelque chose. Oyo e ko sala ke bazong c'est la crédibilité na biso puisque banda wana komba imiko e komi lokola connotation moko ya soni mais tolingi quand même batu ataba konzi pe batu va comprendre que imiko ezali association oyo et sangisi ba mission surtout tozana eloko msute à part imiko à part moi ba groupuscule mso mike mais tolingi to sala ngo imiko mo fort imiko moko ini pour preuve donc nde tozali wana poto ke na AG ba batu sandio salemba mutu moko aza irreconnaissant na ye azate bon netinga je l'ai toujours dit na ebite neti yeso azonga mabe. Et puis voilà, donc, il y a oh, tout le monde a yebi, tout le monde réclamait que Mbongo William Maki, oh, Yazaki a une erreur, il fallait pas qu'on ait Géwana. Mais net singa bon, a yebi ngape na ko salaire. Ndenge muninga pas ko salaire, soli kamon c'est lequel qui quoi. Ya wana pour preuve na lobaki mutoto ko onga na ko condamner une émission azate. Nako bangaliwa kasi bokabwani c'est rien. Na bokoli zemi à 9 mois, mwana morné, na sali perte à maternité na banterema, bakouche tikali à pamba sans bébé, mauvais. Donc moni, na yembi po bat ba comprendre ka. Pourtant to betara masola forme trop. Bat ba zoatene ba chanteur bala, pour lobi na liaki mwamba te. D'abord naza chanteur, interprète, compositeur. On va permettre là. Allez-y. Mikolo yo, le professeur, le fond mon base, a tellement de musiciens, a tellement de musiciens, aïe maman batungi c'est fort, aïe botondi si maman nandako, aïe boba la pe bangote. Ouais, le fombo a raison, le fombo a raison, il y a le babongo. Omoni ba mission ya Kalabaki ndenge mususu lelo pe tokomi na 21e siècle mais soza na mwana bat fo bala eti
balandi ya HD la Congolaise TV bolula chaîne nabino bolingaka chaîne nabino po boyebi ke ezali chaîne oyo esalaka polémique te mais chaîne oyo elakisaka nzela mbote lisusu nabino bolula émission Tribune des artistes Tribune des artistes ezali moko ba émission na kati ya HD la Congolaise esika toyambaka baartiste esika tolobelaka nyonso sauf rien topesaka bango mpe ntan ya koloba oyo tokoki kotuna te bazalaki na posa baloba lelo tozongi lisusu mpona mwa makambo oyo etali culture ya mboka na biso tomonaki mutu nini tokoki kotuna te falaika tozonga nani tozongi mpa na ye Golf Dikando elongi ya feti elamba nde ye nde azali invité na biso ya lelo tokomeka koloba na ye tokomeka kosola na ye likambo etali single na ye tokosola na ye likambo etali révolution culturelle tokosola na ye likambo etali imiko tokosola na ye likambo oyo ezokontinue toujours ya polémique oyo ayina kulutu ne mpona kolata alors soki ayebi te Dikando est-ce que yebi ke lelo mpenza na émission okolakisanga griffe te nga alakisaka griffe te nga biloko nalataka emonanaka kati Dikando wana debi mais ngai na kolongola te so olakisinga griffe te donc tokoparle parce que abi aza moto alataka comment tokolata biso tobi tolataka na biso biso kendaka na biso ya ngwanzu tolati po tobima na biso kaka propre mais abi alataka griffe balobi ye nde remplaça ya papa Wemba pour le moment tokodécouvrir yango awa mbote ndeko na ngai Golf Dikando fo bakisela nga Sonas Golf Dikando elongi ya feti elamba nde bakiselaka nga Sonas malamu ndeko na nga Ramsès honorable ndeko na nga Golf kombo Sonas wana uti suwa wa fo tuna le mwepwa donc nanga kutu na ebita bina nga en tout cas fona bakisa Sonas Golf Dikando emene ya mtapesa ngai elongi ya feti viena nga joli kala kuta mtapesa ngai lelo ale mwepu apesi nga kombo ya Sonas donc ale mwepu fo botuna ye a expliquer bino pourquoi est-ce que oyebi ke Sonas eni kolakisa société nationale ya assurance mais yo okomi sur société nationale ya assurance ya nini wana vraiment fo botuna ale mwepu soki mpe azofinga ngai soki mpe azokumisa ngai abi en tout cas yo fo bakisaka Sonas yo yebi te soki azofinga yo so azokumisa mondimi ka kombo Sonas kanga basalanga mpona komikitisa ti nga na mikitsaka kaka nalobaka kaka ke ce sont le résultat qui font cesser toutes les contestations voilà donc so ozotia tembe oreve kaka na bilembo Golf bozalaka lokola moto ake feti kasi nayebisa moto apesaka nkombo elongi ya feti vie joli kalakuta yaki moto abandundu to wana betane na mouvement mo boyoka lokito abi peti yo kubanda na yeba yo peti soko tokuta eno sa kaka ulati malamu yo peti kubanda lelo peti yo kumbuno komi elongi ya feti donc soki ata ulamuki balobi no bokende na feti mbala moko bokende na feti donc voilà quoi donc eza bappellation moko très bien contrôlée eza te neti olali kaka olamuki bolobi banda lelo nga komona nga boye te nga bato nde bapesaka ndenge ale moyen po apesi Sonas donc voilà quoi yem ta expliquer bino très bien mais Golf eloko moko na nasala constat pa na yo oyebi so oza na émission ka nde olobaka mozaka lolendo te mpona nini awa yo lembinga avant tala ndenge okatinga basantima treto nakobanga liwa kasi bokabwanise rien nabokoli zemi ya 9 mois mwana morne nasali perte maternité na banterema bakushe etikali ya pamba sambebe mauvais donc omoni nayembi mpo bato bakomprenaka mpo ntango tobetaka masolo forme trop bato bazwa te neti bachanteur bala mpo lobi naliaki mwamba te
d'abord naza chanteur, interprète, compositeur. Bon, ceux qui répondra calmement, avec gentillesse, l'olendo te, pour naïbike, l'orgueil et même rachite. Et c'est l'humilité qui précède la gloire. Voilà quoi, naïbike, un jour tu retires mon kilo, naïbike un jour tu relèques. Mais na se laisse faire te, donc tina la naza mikitsa, mais ça la keba. Dikandora ino tungulu muke. On va permettre nga. Allez-y. Mikolo yo le professeur le fomo na base a télé na musicien. A télé na musicien aiba mamba batungise fort. Aibo tondisi ba mama na ndako. Aibo bala pe bangote. Ouais, le Fombo a raison. Le Fombo a raison, il y a le Babongo. Au moni, ba mission à Kalabaki, ndenge mususu. Le lopé to comme na 21e siècle. Mais soza na mona bat fo balaet. Sozo ko balate vraiment kene kangata lupanguti. Bon, zoka nete za petite sœur na yo quoi. Bazara na ende ngwana et puis mutango monike azani na moyen masala ngote. Voilà, donc ceux qui font de telles choses, ils ne resteront jamais impunis. Comme nous déclare la Bible. Donc voilà quoi. Donc merci coach Godelo Fombo. Koto Zali, donc très bien réfléchi. Donc voilà quoi. Yamala Mkato Zora Yamabe Touboua Kaka. Natunio Pambate pour la mono alliance. Est-ce que Zaki Obala ou Latikaka? Ah mais certainement et cause à la aventure. Et cause à la aventure, il y a un Lubaka. Un responsable. Faut ça la trace surtout divine. Voilà quoi. Bien que ba mise bazalara mais faut penza oeba que uzana no mutu d'abord mutu d'abord uzani amate et voilà donc tout ça ba mise à part na makamsu mais après tout ba créateur nzambe to sengeli na balwa surtout divine. Merci à toi le professeur Godelo Fombo, hein? En tout cas les cambos ont bêté la c'était les colos pour n'avoir qu'on a artiste balinko bala te bois bala et c'est pelisa qui mingi espérance et bongo hein HD la congolaise c'est pela qui makasi à lobby faut luka ozongira lo Fombo bo meka ko sole sous parce que émission to sala kawana ezala li kambo etali makamali bala te ya mission bala te boka kama muke mais to ya parce que to lingi ba maman na biso o bazana ba ndako ba papa ba honorer bango. Merci beaucoup Golf di Kamundo na ndenge honorer maman vraiment merci beaucoup. Mais il y a un canal de golf. Au sali single. Single en oponi kaka bombe. Na ebite nini sa ko pona kaka bombe kaka. Isa nini? Bato nyonso bakomi komelesa nani akosomba nani akoteka moninga kakola. Biso nyonso tolingi koteka o nani akosomba moninga kakola. Oh, chéri nanga ya ndako mwasi nanga mama ya bana tokomi na zando ya bamako zando ya bamako da banani nani moteki nani mosombi toyeba te bandeko la confusion kishasa ngambo ke komi zando lopango nyonso e komelesa c'est tabulei osoka nzembo. Oui, pour répondre à donc, il faut il y a une réalisation. Donc, stop bombé zali générique. Mais ça pena balobi pena yo moi na tika bombe tika. Ezo banano mokili ma mobele na lamuki na kuti batnyo soba kolobela bombe. Golf di kanona lamuki na tuni eza bombe. Yo mwana tika bombe elangwisaka bombe ebebisaka vraiment soki otiki te yeba les conséquences corrige car Lewis akokanga yo car Lewis aza commandant district afuna donc ezate générique ezoyeba na makambo azoloba te donc ebandeliti suka na lobeli bombe j'ai conseillé na bato baomela bombe que ba conséquence nango d'abord pour nzoto ezali et puis l'état zawana voilà tozo mona bango
mutalali ya hotelema voilà donc sotel na kata clip nanga ba policier bazali boye na bona boye donc eza conseil on apesi au travers nzembo po to batoyo toza ba éducateur ya masse voilà donc neti nga naza pe na bona ba age nanga na koya te na sali nzembo mo voilà ya on a déploraka ba confrère mususu ba sala ba nzembo le mususu ezaka pona buzz le mususu bona boye or déjà bateka na ba nzembo donc nga na monaki na kene trop na éducation wana voilà quoi. Oui, merci beaucoup Golf Dikando. Est-ce que vous pouvez savoir autorisation to l'examen clip wana muke? Ouais, bon l'examen, bon zo mo extrait bon l'examen. Bien que ça lobinde yokota na YouTube donc na niveau mondial, mais voilà donc extrait ça posera pas de problème bon l'examen. Merci beaucoup nakosenga na technique Dominique Mulumba MP4 ce qui aurait ko balancer les biso moi extrait muke, il y a chanson topé il y a extrait. Il y a Stop Bombé de Golf Dikando et Longiafet et Lambande Bakiselaye Sonas. Na c'est qui hein Tolanda. Moki ni makabobela na mukina kutsiba tonyo so bakolobela. Golf Dikando na mukina tunia. Ah Bedachou Fondation Edi Eli Elongi ya peti elambande. Sans doute Kebano Bob Renard Gouvne Excellence Nerombungu José Ndombasi Ambassadeur Emosinga. C'est toujours Golf Dikando. Nakanisaki ozali mosantu tango nazwaka yo nandimaki te monoko na ekobimisaka mabe rango nazwaka lokola souffle Michel Nzanzi ayebi yo motonga nabengaka demerevere mosinga Desha Ige Mbonjo Bovik na Bienne onalingi olingi okomisanga prisonnier mokondisinga makambo ekotinda na la poisson Claude Kiala Gilles Muke Katanga Bobby Ronaldinho Chant Papito Mbala Solange Tiala, Charles Vitara, Seblan Tofolo, Eric Mandala, Excellence Modéron Timba, Christian Tshisekedi. Merci à toi MP4 Dominique Mulumba et pourquoi pas à toi aussi notre monteur. Okumubwe watanga kombo pona nini. Golf Dikando. Touti kolanda moi extrême muke ya Stop Bombé. Na yebi ke biso na Congo nyonso ezalaka na pasi. Clip wana sala ki ndenge nini et ezalaki réalisé par qui pour tout monde moi lokwana. Ouais, réalisé par Tchene Pichou donc ceux qui m'ont komona ye clip kitoko wana. Azan immeuble 1 2 3 na 4e niveau donc Pichou Tchene ba on va travailler na JP Saya na studio na bango wana voilà et yaki na complicité na coach Godelo Fombo là on remercier donc on a profité na remercier mutape sa ngai place na ça qui on pas PDG Dox Dieka et Dox Dieka président Dox Dieka mutumo bien bao ba yebi donc na les zéro ana na matete donc soko mga kota chamukwale donc flat hotel kitoko et Dox Dieka et donc ma vivant na pesa nga place et puis na sala ki so pas god na kingabwa et voilà donc bat baeda kingai baza moi ebele voilà wana na remercier batoko ba VS Japon batuloko la ba Jamul Kanza or Brite et voilà donc bato belé Raymond Singa n'en parlons pas pour moi donc premier acteur à film bah
Alexis Ngangala, donc voilà quoi, donc wana pena donc grâce à bango bomoni ba réalisation on a donc voilà quoi, pas trop à dire, merci Nabino nous surtout Mtumsuna Bosani, Claude qui a la V, Moninga Decha ya Maradona, ya ba Eric Koudia, donc voilà quoi, merci donc bango wana c'est grâce à bango ba Montana Kabumbai na Moninga na Papi Tombala nde bomoni réalisation biloko wana. Merci. Donc pour ça la clip wana ozaki no difficulté te nyoso lekaki nango malamu te nyoso lekaki malamu ba difficulté zalaki un an nous pour faut la tsabatu bien et sengaki apport ya ba Jicle Mpoi ndenge na lobi wana ba Claude Ntumba et voilà kokata ba kombo te dernièrement kokata ba kombo lukelinga ba problème puisque nazo boire ba kombo ya bato ba edaki ngai voilà donc ba Jicle Mpoi ndenge na utoloba ba Claude Ntumba ils ont participé donc voilà na sengi bango merci côté nous surtout bazali donc voilà Golf du Kando musala ya ngwana musala kitoko contestation zati. Merci beaucoup Golf du Kando olobi ki ezali générique pour biso dozo bango ki da single non ki ko bi ki non ezali générique c'est que ezali na banzembo za simona ngwe goya ouais ça maxi single na lobby eza un générique moko stop bombé na une chanson où est intitulé Raymond Singa monsieur l'ambassadeur ah garçon mo bien Moninga Jean-Louis Bikunda un bon garçon donc voilà donc a aidé ngai donc vraiment soki toza batu na ngiringiri loko ba Raymond Singa to souffrir te na ba Claude Kialawan na pesi micro oui maman muke place otanga kombo mutu ozo yemba ye po sepela mutu nini oyo sali nzembo wana te singa soki singa wana oui maman muke côté na ekaka okombo na yebimaki otanga ki kombo nete natingama lokola sonzo na nzoto ye yo petingama nga lokola sonzo papa ye nakokene na yo tina suka Raymond Singa talanga na plere ye tobandaki bolingo lokola mapasa nakosenga na nzambe komate lokola bolingo ya kobondela kanza komba na kati ya losambo yo Raymond Singa Moninga Roko Martini papa na Minorichi na Maxandi ndimelanga nakosenga Montana Kabumbai na yane mfumu babi ya zeno boya c'est Golf du Kando oki ba ligne. Merci beaucoup Golf du Kando, merci beaucoup na sepeli to uchimwa muke kolobela likambo etali maxi single na yo ndongo lobi mais tozala mo problème moko na lingi na longwani no baki ya mibale ezalaki to meka koloba si révolution culturelle ah mais wana yo mo ifala koloba lobi te ouais na remercier Ronaldinho mwana Kester donc tout le pièce motrice ya Zénith après avoir kolongwa na mikili koya kokota na maison mère na pesa qui est confiance na salaki na yo wana lelo ana quartier latin zo évoluer na ye merci Ronaldinho Bobby Ronaldinho na musala kitoko saeli ngai voilà donc baroyo kapinza Bobby Ronaldinho je crois au kindenge Golf du Kando lobi c'est-à-dire qu'il a fungoli biso page mususu c'est-à-dire qu'il faut to sur la pena yo to meka pe ko zoma point de vue na yo par rapport na maxi single ya Golf du Kando soko ko pesa biso temps donc to zali wana pona bino soki oko lobela pe population ko lobela balandi ya HD la congolaise bayeba ndenge nini bo meka ko sala eloko wana e ko sala biso susu malamu ya Golf na ngolo ba na sauter na ngana makambo ta révolution culturelle ko to za to lobi makambo musique na ngato ke na monde na bino parce que révolution culturelle ezolobela culture mobimba mboka menga ngai to sauter to ke na musique Golf du Kando noki mwa makelele ya nungu muke na imiko eza lokuta to ya solo bon nakolo beza lokuta sona bina lokuta ngani na koma mta lokuta donc y a cela un bout de temps makambo ezalaka net moi bona imiko mais yoyo kinini quoi donc surtout une question claire et nette je vais te répondre sans problème ngai jusque là nayebi ke président imiko eza Dieu Salem mais nazoka bato mususu balobi ke pouvoir ezonga ke pa ya papa na biso kulutu
obiso nyoso toyebi mais naoki mutu mususu isusu il paraît azoluka organiser l'élection pour être candidature nayebi te soki ezaka baleson di ndenge tozalaka na Kinshasa ou pas. Bon, problème est Ali, personne ne peut exclure une autre personne. Voilà. Donc, nde tozana imiko ezali mama. Mutumo abala mama tie. Voilà donc on a koloba par rapport à imiko, on a tout fait pour tozongisa imiko on a ndenge ezalaki wana. Ti tomemaki makamuna organisation ya bobsek ya nkondo de fao. Tout le monde a monaki. Et voilà donc ndenge ka toloba badongolo misu bazanga raté et salaki esali ndenge esali wana et puis voilà makamba bambongo ebimi ndenge bimaki wana pour ne pas encore y revenir mambambongo ebimaki ndenge bimaki wana mais il y avait un comité au bino boyebi o ezalaki kamamaki na Dio Salemba ezalaki mamba ba lettre salamaki par rapport à wana et le président Verkis avait suspendu intérim wana et pas ya kulutu na biso Adio Salemba et Adio Salemba à son tour a salaki pe lettre o anga ko tsapa Verkis mais jusqu'à là makamango ezalaki ka bongo mubulu mais Adio Salemba aza personnage aza mutu et comité ezelo mususu on comprendre soki mutu moko agafé to mutu moko aza suspendi na intérim mais aza suspendi na poste na été on comprend donc il reste vice-président na poste na ye mais azaki suspendi na intérim et yango te elingo exclure que soki lelo tongi to sa eloko moko boye Adio Salemba azala te voilà do loba ye moko azala na ye disponible te par rapport ya AG par rapport ya ba réunion puisque to sa ba réunion mususu et voire même il était invité mais yemo nda se présenta quitté on comprendre en entendant to délocaliser qui ba réunion on a to longola kiango et pas to banda ko sangana et pas papi palata na lokolama na siège ya kulutu Adio Salemba to yaki nango to zongisa kiango na siège ya Verkis. Moi qui vous parle Golf du Kando na kata comité wana je suis le communicateur to zarami balé na Saint-Pierre Roger Bosekota o to zwarana rôle wana et zeno nakata yango ezalaka nini bino mibale kaka nde bozalaka ba communicateur kuna ba communicateur na révolution qui était ba communicateur ezalaka nini bozalaka nini maloba kitoko soif de servir et puis ba capacité na ba qualité voilà donc le parler c'est pas donné à tout le monde le parler est un chemin très glissant donc soko bolobate pour preuve bato maele mingi balobaka munoka ebetsa masoko fimbo bolimisanga pona terme et voilà donc nazongi et sali siko ke il faut que l'assemblée générale bana wana to ça quelques réunions ezaki lokola il fallait nous avons un secrétaire Aimé Bassaï il faut à la recensement il faut pas nakolakisa nani mutazalaki affilié na imiko nani azalakate et page moko salamaka page moko salama page muso et salama yasika o ezaka uniquement ba mission na ba mission ezaki créé par Guy Moller ministre en passant je le salue et aider Batou pour le long ba se retrouver peut ba sala quelque chose on comprend mais ne ba sala quelque chose on exclut personne. Cela veut dire nous avons Bateau et Bazaki na comité wana mais nous avons un secrétaire Aimé Bassaï où ils ont détenir Bamakambouana et pour ne pas nazala lokola na pesi déjà position ce que je te dis tellement il y a Bato Mayele toza ba coach Godelo Fombo toza ba Drisha tipo toza ba président Jado le Cambodgien Bachara Congo ba Aimé Bassaï na kata comité wana et pourquoi pas soki na bosani mutu muswa limbisanga to vanda poto organiser makamto ke na assemblée générale donc voilà moi je crois na kata imiko bato maele bazali et tolobaki il faut to enterrer arche ne surtout à guerre to boaka yango to zala eloko moko un seul homme poto sala quelque chose oyo e ko sala ke bazong c'est la crédibilité na biso puisque banda wana komba imiko et comme lokola connotation moko ya soni mais tolingi quand même batu ataba konzi pe batu va comprendre que imiko ezali
association oyo esangisi ba mission surtout tozana eloko msute à part imiko à part moi ba groupuscule mso amike mike mais tolingi to salango imiko mo fort imiko moko ini pour preuve donc nde tozali wana poto ke na AG batu bazali batu maele bazali bango le père kepe asala adhésion na ye tozana bakulutu nguma bakulutu lita bembo donc batu maele pena bazali donc détrompez-vous désordre pende zate makambezo ke na ndenga bien na kulutu Dieu Salemba na leki na ye Adrisha tipo tipo na leki na ye Gimoler na leki na ye Golf Dikando na leki na ye Godelo Fombo suka nango fo bakomaka eloko moko po to organiser makambo wana tina suka tozana ba papa lokola ba vie na biso papa na biso bandal nani le plus vieux autotikala na ye papa Bombenga bazali bazaba membre imiko et je crois pas que imiko kokufa bato wana sto bazotala bakulutu jina bazali bato musu bazali o bakoya lokola ba Koffi Olomide bazala na kati ba waze kwa bazali ba grand-père bozi na bazali na ndimite ke bakotika ka imiko ekufa ka ndengona. Donc moi je crois que quelque chose et kosalama na imiko et puis bato ba okamo donc ba makamono sezolo ba là où les gens se réunissent ezaka na ba petit problème mais tout suka nango donc makamane sto sila ga epi na ebike tokenika na récite donc idéologie selon Golf Dikando et la mbande bo mesana ko bakselanga sonas. Oui, Golf Dikando nayoki ndeko uchikolo banyoso wana makambo etali bino ne bozana kati ya imiko mais quand même reconnaissance et ko ikozalate na bino baleki na bakulutu mususu par rapport na président Adieu Salema. Est-ce que biso to baike imiko kufa biso toi so musicien te mais tu vois que non imiko eza ko kufa kapenda mais tant que président Adieu Salema aye aikola musa imiko comment reconnaissance ezate na bino bakino na lobby tout mutune surtout azandeke mote netinga lelo na osala émission à part Nicolas Modeste na maison Rehoboth na koloba déjà que mutune surtout alinga sa manzaka na ye aya pa Nicolas Modeste na maison Rehoboth na sport 70 aza mobimba so na sali yango te vraiment mbala sima na osala émission yo zala ka reconnaissant na ibna ouais donc président Dieu Salemba mutu moko aza irreconnaissant na ye azate bon netinga je l'ai toujours dit na ebite net yeso azonga mabe et puis voilà donc yaki ba makamba mike mike oh tout le monde ayebi tout le monde réclamait que mbongo eliamaki oh azaki endu une erreur il fallait pas kotana jewana mais netinga boy na yebi ngape na ko salaire ndenge muninga pa ko salaire soli kamonse leki quoi yangwana pour preuve na lobaki mutoto ko onga na ko condamner une émission azate na président Dieu Salemba na Adrisha tipo tipo na Godelo Fombo na Golf Dikando na Saint-Pierre Roger Bosekota na Jado le Cambodgien Adrisha tipo tipo Gimoler Aimé Basai batunio surtout oyo bazaka na comité wana to se mettre comme un seul homme na ba réunion mo restreinte pour ba réunion mo restreinte dirais-je pour to kenalika mona na suka sinon moi j'en suis reconnaissant na munyo surtout pour asala anga bolam voilà merci mais à savoir que ezaki ne fort il y a tout le monde biso ba oyo batu musuto miza ekuto pona imiko wana et il y a beaucoup à dire mais yana tina te poto komi na l'air ya obongisa l'air a sukola l'air a baliser poto zwa imiko mo fort. Voilà ndenge Golf Dikando uti koloba balandi to ba internaute ba ebolula acheter la congolaise ba musicien ceux qui bosangani te ceux qui bosana bomoko te pona kotombola imiko na bino bolinka moto mtoza na kwena ye esimba te et avec cet esprit là ikoluka ke no tozala ka ko kabwana bozala ka ko kabwana bo bakeba keboye Congo ko avancer te na culture na ngota musique alors il faut être toujours inné boyi ba pe ya solo nani oya ko diriger ba erreur ezalaka nango mais ce qui te monique mutu oyo akoki ko diriger asalaki mo erreur to fandisi to yebisi kitala ba erreur za koto yo mais to moni yo ka mutu ko kamba biso ke bolinga to longola yembala moko parce que asalaki erreur mo boy erreur ezalaka mutu nyoso kaka nzambe mutu asalaka erreur te. Voilà, merci beaucoup Golf Dikando
wana touti koloba makambo etali imiko mais nayebi ke imiko eza na kati ya association mosusu oyo esangisi baculturel nyonso nayebi ke yango eye te mais mutu na mutu c'est-à-dire ke bamusicien oyo bazalaka na kati ya imiko bazalaka mpe na kati ya association wana oyo tobengi révolution culturelle. Est-ce que naoyi kotuna mwa mituna makambo etali révolution culturelle? Ouais, ma mituna eza yo ba réponse ozaka yanga moi suis prêt. Golf du Kando 2 ans 3e année yango twani kokende révolution culturelle okoki koyebisa biso pendant ces 3 ans esali eloko ya malonga to échoué? La logique des choses, ils ont un problème interne. Mais la révolution culturelle échouée. Donc, Batunde Bazo se comprendre. Batou Bazo a conscience qu'au Banana Chaka Congo, qui est le fondateur, l'initiateur, le président de la dite fondation, Asbel révolution culturelle ti na bato asuka mais révolution culturelle déjà et Osaki na Libéron Caribou révolution culturelle déjà et Kendaki na IGF pour la revendication révolution culturelle déjà et sali tant na ba no pluriel et bani na mibale sauf que Ndenge à ta Bible lobby, je connais ce que j'ai contre vous, puisque vous avez perdu votre premier amour. Ponanga, révolution culturelle, les ongles, la première amour. Kobanana Chaka Congo. Ti na membre simple, la révolution culturelle. Po tokene na récite. Sinon te nazo banda kolobana Chaka Congo. Soyi tozo kendete, tozo pousanate, c'est que tozo ngasima. Donc pour le moment, révolution culturelle, tout ça un cercle vicieux. Donc chaque Congo, il faut avoir la responsabilité. Il faut libéraliser. Voilà le mot qui convient. Donc on a la libéralisation et l'opinion sur la carte. Donc pour la révolution culturelle, on a adressé à chaque Congo. Voilà, merci. Oui, Golf du Kando. Révolution culturelle na ebandeli ezalaki lokola adana F bafali na kati ya paradis. Preuve ane ki ekolo chaîne oyo aza membre adhérent. Ozomona ke mutu aza na États-Unis, bato baza na poto na Canada wapi baza ba membre adhérent ya révolution culturelle. Mais lelo bato bazo ko s'adhérer lisusu te. Constat. Bozomona yango tote. Ouais, il y a un lobby que so moi na juize minangata ndako papa lobela nani maman donc Chaka Congo nazo ko adresser na ye ayeba ke révolution culturelle les amwana oya bota so aza mwana liboso tele mso aza mwana mibale omona epi moboti aboma mwana Bible lobi nini femme sage bâtit la maison par ses propres mains et l'insensé peut aussi la détruire par ses propres mains. Donc voilà, donc moi j'adresse Kaka Chaka Congo ayoka souci révolution culturelle. Mais Golf ba membre o batindi ngai na tuna yo mutuna wana po babi ke yoza porte parole kuna balobi ke bino pe bata bureau nde bozo ko aider Chaka Congo te parce que soki Chaka Congo azana ba empêchement pourquoi bino boko sa réunion te? Golf du Kando aza actif na ndenge moko na legi kutuna yo banda révolution culturelle et banda nazang sata réunion moté ba réunion musukutu yo zalate po yo poza membre révolution culturelle ozo funda ngande ne pona batu te oza membre révolution culturelle musala na yo ba réunion musukutu Chaka Congo zalate ba réunion musukutu tout le monde bazalate menga na zala banda réunion liboso ti ya suka na lekibino nyonso na volonté soko za président fallait ngakutu na président na bino. Et c'est son président en Kokaté. Oh, Kokaté.
Voilà, merci. Donc, chaque on a joué la poste na oté, mais entretenir moi na yo au hasard révolution culturelle. Merci. Voilà, très cher internaute, Marametali révolution culturelle, suite nango ezali. Nalingi émission wana na zoa, ba porte-parole mi balé. Donc na rozala na Golf du Kando et puis na Saint-Piroger Bosekota. Yango na suki nanu wana pour la révolution culturelle na mokolo malelo. Mais Golf du Kando. Nalingi na zonga suma moke, mais on dige makelele ya yona ya na yo côté kolata. Hein, ya na acha, on doit continuer. Et ce débat c'est si là kala d'ailleurs je salue Acha Movoto. Pas grande. Papi Gen. Nabosanité Olijo. Olijo Ntemo. Olivier Ntemo. Boga! Boga na Autriche. Donc le débat c'est si là. Débat c'est si là. C'est les résultats qui font cesser toutes les contestations. Boyo Boyandeni. Boyandeni Boyangolo Boyani. Boyandeni. Acha Movoto ça explique bino que Golf du Kando abeta forme, abeta ba combo, abeta ba écriture. Bien kalingane relaxaté. Aza lire, aza saper, aza connaisseur. Moi na poto akala tango expliquer bato. Bon ce côté menine sous. Golf ngala lingi soke inda wa inda kaka. Webi ke caméra we ko landa biso partout. Soko la singa griffe te la mola tiza original to kate émission te. Je crois MP4 zoka. Soka telemi atazo betanga ba kofa to ba mangai. Ala ki sabiso ko griffe. Est-ce que la sabiso griffe le lote? Elamba il suffit kakanzoto endima. Ah, netinga ndimi na mobo ça va. Ah donc on explique bino bosomba bilamba sika na bakato. Boko ne osomba. Boko ne na bino osomba et ala na oka sika. Obiso to betaka, il faut avoir l'argent. Donc voilà quoi. Foza na mbongo. Ozara na ba José Ndomasi grand pétrolier. Ozara na ba Nerombu mfumu na banga moyo. Ozara na ba Edox Dieka. Ozara na ba Edi Yeli Molangi, papa social. Ah mtambongo moko. Edi Yeli. Nayoka mena moni. Donc mamba forme ngala lobelaka. Maintenant ngala kisarate pour na mona bon voilà. Chaque chose a son temps quoi. Donc muto sera talibwa monika. Mais Golf bato on demande ni sur la cible griffité que bon et quand Golf ala taka. Yo pourquoi j'attends sur le rôle ngai to kina biso na kato to sombi to lati. Tout mon a griffité. Osoma si on a sapata linzanda bo. John Galliano. On comprend? C'est pour la première fois dans l'Obama Kambo. Ah, nga lingi lelo babinda. Suka wana Golf. Maintenant ba Kenzo tita yango. Logo linga yango. Na eso zongo bien omona. Kenzo zao. Ah, okomi atokomi tenga na confirmer. Eso komi. Ah, so komi donc voilà donc tout na ngal suma mwana te posé pour le petit enfant. On comprend donc voilà quoi donc yeguta songi zomono moni ngazongela. tati. Tewa bino izaka siko mona izaka bazando awa mona ya sika so tsango na mayo mo elongwe couleur. On comprend donc grand frère Acha Movoto. Merci donc na pesi batu papi gen na pesi le sumbote. Donc Ben Lobobo zéro fainéant. Tokenda na banka ndengwana. Akim Prince de Lausanne. Patron Golf du Kando yo guerrier ngiringiri. Famille Mboma Mobimba na Autriche. Léon Jean-Louis Bikunda. Omoni Golf du Kando, omoni vient na oyeyo. Tetia mabe, n'explique ki yo Jean-Louis Bikunda donc c'est rien. Mutuka mtabangaka. Il faut affronter la situation surtout père non facile. Mutu abangaka ndapolaka, mutu abangaka taganyaka. Golf du Kando yo na baki mbalo yo batu ba oyoka. Raymond Singa monsieur l'ambassadeur batu ba oyoka stop bombe. On comprend? Et voilà quoi donc na yebte soza satisfait mais ko kenanga nga sunde ngwana tie. Te ngana satisfait te. Mokola suka émission to sala kino dernièrement. Tant to kati
ondiki olingo lela ngabi oh mais wana papa na yo te oleli modéliste ceux qui créateur nga tuni olele mpona nini oza pe ata leloko na ye moko te oyo yo obi keno ezali olakisaki ngai nayebi te soki olakaki nga koyelanga chapeau histoire omene ye mokolo nakoya oya Lorenzini isemi yake nga nalela kala voilà yango na pena isemi yake nga ningo la sanga cha ola so chapeau no la saki pingai Dominique Mulumba ko benna na omoni oyo omoni miyake omoni Dominique Mulumba na se so mona obendi oyo eza mpona bato balukaka lox donc olati na yo tina lox ezati kupa balire nyonso tu bayebi donc oyo naye nango mpona nalela isemi yake kwa na page na ngai ya Facebook nalelaki eka na isemi yake ya mystique yani okola eza lokola liputa eza lokola eza donc eza lokola bon voilà quoi nde na expliquer ye bato na bayenga na likolo moko te so ye na mushino okuta ye nango ye na galiano omoni yango et voilà quoi oye na bayoyo omoni yango yango wana nga expliquer bato ba comprendre que Golf Dikando za lire ya tour atongo adonga penza ba Stervos Niarkos ba papa yemba ba emene ya Golf Dikando ba misusu 3h 6h ba 18h pe bazali donc voilà wana ko question ko tuna ngo soute poser le cas mais Golf Dikando penza 1h donc petit frère pena propre ya ba Aridjana les grands libanais Egeto Yeye le vieux Gabonia Adisi Mongombe poto na poto le vieux Salavier Modogoja Franco Ferre papa na Robi Kimvula bana poto a solo Aridjana grand libanais Golf Dikando Yeyo Takiba forme Fataki Mbala Ngobila Germain Golf Dikando Yeyo Desha Babisingo Zoya Claude Kiala oya biso ngiringiri Golf Dikando Yeyo na oli la toujours na do Remo Singa Mesela ambassadeur yango nezana to tiango poa on comprendre do to tiango poa pas de complexe na lobaki na bino bon comprendre que ya ngiri na ngiringiri merci Kambana Diora ba Petia Montana Kabumbai Golf Dikando Yeyo vient na bino babala moko ya Mosambadi. Vous avez convaincu? Merci beaucoup Golfe. Comme dans ma forme, na comme na teneur mususu. Na moni no changer ko. Te pozo sane to zone di matin, dina beti forme ndenge na liawa. Ah, mais na moni fala ika bongo. Forme di. Po ermo ko tuna ngapi na nzela. So na beti forme saka ne to ndi matin. Na ko pesa sango ndenge nini na ba tutanga sala ke monsieur est-ce que mutona pena lataka. Funa mona ndina moni bwende na ndimiti. Pays Japon, monsieur l'ambassadeur. Yom to pesa bango visa. Yi oyeba yo mutozo continuer ka tembe matalio est-ce que makambo yo zalaki yo zalaka merci lisusu acha mon voto de me faire comprendre bango que bilo wango ezala ya solo mais olobaki mais ngape na expliquer yo toi na 21e siècle l'ère kale il faut muto ya mais le loi na correspondance et puis voilà quoi donc ba lire tout léopard mal à l'aise guerre de 100 ans guerre de sans fin ata ba toi nouvelle vision ba Paris ba saper nyon surtout partout bozali musée kindingu kidoda ba papier Sisimanto Kaditoza Papa Griffe Jamul Kanza Orbrit Mubala Munene Atonga Zana Bambongo. Est-ce que vraiment? Merci beaucoup Golf Dikando to comme na suka émission na biso. Na habité ceux qui sont na mutu mo ifala na tuno na tunité. Et puis moi quelques mbote pour tous silis. Ouais, yom tozaki na mituna yom tozo tuna mituna. Nagi na nga bien temps bani mamba forme na komi na colère à danger. Pourtant ba so ba tuni nga mamba forme na koma aneti moi demi fou. Et na otuno le susté. On confirme déjà. Te po mamo ba parvenir ba to moni na mamo passe à danger ngwanzu.
ta ngwanzo epesa biso pasi ya ngwanzo bebisa makambo wana napesi mbote na Jean-Marie Mabanza en direct Atlanta napesi mbote na Ale Malosa Sazim Gervin Ndonga Odon Nono Bayenda et bapeti nanga tout grand frère nanga Wamba Merlin napesi mbote na JD Lubasu patron DRH JD Lubasu patron Oya Michuri napesi mbote na Germaine Hugues Babi et voilà bino tout partout bozali golf di Kandoyo le guerrier à tour à Tongo ndamba mara ka ande nazo expliquer makambu golf di Kandoyo na baki na otika te na otika tante voilà donc bana tout ya révolution culturelle Léopard Kimvuka kobandana Apola jamais ti na lepe bino surtout na kati wana ba Christian Lema Bali Wendo ba Souetelese ba tonton Lai ba Sebare nani les sous ah, voilà et donc bino tout na lingi bino trop quoi na lingi bino trop golf di Kandoyo elongi a fête la bande Saint-Pierre Roger et partout au Bozali donc ba culturel ba mission to simba na makasi quoi totika diable te à côté na secteur na biso total la bande na biso ba comédien puisque lui il est comédien ba très bien organisé donc totika ba géona pampamba tant tozo ça netika to lingana te monguna zo côté puis totika la kasima voilà. Est-ce que golf di Kandoyo beta qui forme nini voilà merci et partout bozali na lingi bino trop et kimia yesu eza na mabota na bino mais cha Congo tala révolution culturelle et tous les missions total imiko question mo tuna ngaite na Sokoda pe babongisa bafuta ba mission très bien po eza ba question na yo donc Sokoda babongisa. Voilà, tu as vu sur l'isola Soneka, bon, Walenza Bango, tu as évité, moyen de kota kunezate. Lui s'appelle Golf di Kandoyo, il a fait et la bande, faut bon mettre ça dans le bac, c'est la Sonas. Merci. Merci beaucoup. Ce qui n'a tout n'a que Makambo Etali, Sokoda, Nanenité, pour Naibike, Wana Rosolango, na vie Socrate. Ce qui peut-être, la question, Monsieur Zali, n'a pas reposé, bien sûr, mais vie Socrate, n'a pas eu ma solo. Donc, il y a des moutons à Rosolana Bissamonios. Merci à toi, Golf di Kandoyo. Na pesi mbote na yo Pirason, Didi Kimwax, bino watu wozo kwa encourager ngai, bolobi ba émission bo fo ezala ka poto lobelaka. Na pesi bino mbote na musika. Continuez toujours à soutenir émission Oyo et puis la chaîne Oyo ezali partenaire ya révolution culturelle HD la congolaise. Chaîne ezanga polémique mais ilobaka ba vérité. Na pesi Maman Espérance et Bongo. Espérance et Bongo. HD la congolaise. Voilà donc botianga tana jingle na bino bobenga ni jingle golf di Kandoyo abi batino so ba s'abonner na HD la congolaise ya Maman Espérance et Bongo. Espérance et Bongo HD la Congolia. Voilà. Merci beaucoup et Impact Kitenge les champions motema ya Nadine Bibi na niveau des États-Unis na pesi bino mbote na ngai na pesi na maître Mike Konjo na niveau ya Londres pourquoi pas na yope maître Innocent Machaka na moni pe mon vieux na wiko bossa na te pour via la petit na effort Vedesh d'Eric Amane Vedesh d'Eric Amane na pesi mbote siko zali na musika talaga yo motema ya ser nanga Marie Claire ya nganda na pesi bino mbote sika bozali et na côté ya Sud en Afrique na moni kuna Ami d'Afance Bovik Katai Fwamba et na bosanité bande kuna nganyo sur révolution culturelle bino moko bobayi kino révolution culturelle en partenariat avec HD la Congolaise TV oya moniki azali prêt que tout ça une émission sur les kamomoko o etali culture mboka na biso benga na numéro wana obozo komoneza wana na koya pe to sala émission na biso voilà dikando momo wa sugeze susu